Ezandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke. Viens nanga mon père mokonzi Koffi Olomide les jeunes pato. Ornella Yowa Kabongo. JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga. JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde. JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye. JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Mbote na balanyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Andeko merci na bino ono so bolanda soda ya mikili na ye na lombango na ye vraiment na lombango pona ko passer bino message ya loi o ezokota en vigueur à partir ya le 1er juillet 2025. Bande ko vana ke musika na osenga na bino surtout o bolinga soda na bino ya mikili s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na bino oza ya biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Ko s'abonner za kanango ofele bandeko na ngai bo mitungisa mate na kosenga na moko vraiment boyebisa na bandeko ici ka bazali ba s'abonner vraiment rapidement parce que émission on a aussi lelo ils ont concerné aussi en même temps indirectement makambo ya mikanda. Bande ko sona lobi indirectement makambo mikanda zwangai au sérieux. Naebi que mingi ya ba congolais balingi te to beta masolo ya mikanda. Naebi que mingi ya ba congolais bazo sepela te ko réveiller conscience la bande ko na biso oyo baza mingi na poto pona mangabetali mikanda. Mais soda ya poto na kolembaka te puisque ezali rôle na ngai nzamba pesa ngai ezali musala oyo nzamba tindaki ngai na mokili peut-être na sungaka bande ko na ngai. Alors bino ba oyo bozana mitema mabe bino ba oyo bozo kansila baninga mabe bolingi te bande ko bazwa mikanda bolingi te bande ko bayeba ba procédure ya mikanda bayeba ba démarche ya mikanda administrativement parlant bolingi te ote ezaka nonka bongo enango loka sikate ezaka nango bongo banda kala ndeko na ngai yaka poto na 1980 makambo ya 80 les années 80 obiso to yaka poto ba années 80 90 lelo to na 2025 ndeko na ngai to na 21e siècle makambo ebele échangé ba loi za sunenge za la kalati bolingaka botikaka soki soda poto ekoloba alobela bato yo peut-être bazana bwania o bazana matoi ya koyoka o bazana posa ya kolanda bayeba ndenge nini makama mikanda ezo salama ndeko na ngai yo za mwana poto ya tongo ya kala o yaka soki na 1900 soki 55 mais poto ya lelo ya 2025 bandeko bazo ya kaka bato baza ko ya bandeko na ngai botika motema mabe bato baza ko ya bazo ya luka vie alors
ba procédure changement ya ba loi ba makambe belé ils ont changé na mboko yo to vandi alors ba na besoin d'information soda ya poto na zawana pona kopesa ba information mais yo zawana pona ko ya ko contredire nga motema mabe bandeko na nga en tout cas bolanda ba loi ezoya et ba loi on a zo yipsa bino lelo ezali na risque ya mukanda so ba kangi yo ndeko na ngai soda ya poto na yika koloba. Alors avant que nous musika na ko remercier na ba oyo baza ko kota mikolo yo baza ko s'abonner mikolo yo baza ko benga soda ya poto pona kozwa santé na ngai pona koyeba vie ndenge makambo zo tambola makambo nikanda ba démarche ba processus ba makambo belé en tout cas vraiment soda ya poto na zana pona ko sunga bino. Alors na opesa nous mbote na nga rapidement na maître Nico Jack Bauer, en tout cas, moi à Paris, merci beaucoup, merci na ba compliment na yo, merci na ba encouragement, merci na soutien na yo, nzambe alola apambola yo esika ozali. Anita Molembeke Banita, en tout cas, merci beaucoup, nzambe alola apambola yo na ba soutien na yo, apambola yo na ba encouragement na yo, na ba conseil na yo, et na kobakisa Dija no Mfitu, les justiciers na colonne en tout cas ba mbote ebele pese langa pe mama ba mbote ebele na bana nyonso en tout cas ba bisou na bino na mboka colonne na Bundes Allemagne na kobosa na te Samouraï Manzau l'italien les grands sapeurs ba mbote no yango wana Losako na président bienvenu Bianco na kati ya Léman na 72. Et puis, nakobakisa ba mbote nangai na les rassembleurs Gianni Kabwiku Paris Centre bambote ebele esika ozali. En tout cas, merci na bino surtout au besoin de soda ya poto na bosanité maître Alain Lyon na mboka Sanois na 95. Maman na biso Jeannette atika soda ya potote na Sarcelles 95 et puis na kosukisa na ba oyo nyonso tout vraiment oyo nyonso tout bolanda soda ya poto bolinga soda ya poto o bozotika soda ya potote en tout cas HMG Hermano Miguelito na kati ya 60 na Val na Loise. Merci beaucoup en tout cas bolanda lisolo bandeko na ngai na ozamulaite na ekaka na ebsabino ke oyezo leka kala mingi te to kota na ba loi ya sika na mangwetali cigarette na ekaka koyebisa yo au cas où oyebaki te na ekobangisa yo te na ekobangisa mutu moko te puisque ba congolais bino bolingaka te bayebisa bino vérité. Ba congolais so bazo yebisa vérité au moins lokolo bazo finga yo. So bazo yebisa vérité au moins lokolo bazo manquer au respect. Alors na ekaka oyebaka ke na ekolo ba vérité que ba loi sika ezobanda au 1er juillet 2025 interdiction de fumer dans des lieux publics. Bandeko na ngai zwangai au sérieux makambo na zo yebisa yo zwangai au sérieux makambo na zo yebisa yo zwangai au sérieux zwangai au sérieux na ça la blague te et ko impacter na makambo na mikanda keba. Alors ce qui n'est koloba ke ba lieu public ba pekisi ba to ba fumer na ba lieu public to bana liboso jardin public ba parc public ba lido parc ba arrêt de bus ba abri de bus ba station à métro ba station à gare ba tramway na ba bar na ba espace vert na lieu public ka ba place au bat bazali ebele na ba marché partout soki ba kangiyo ozome la cigarette bandeko na bola na bien parce que bino tango na zo ya koloba boye ote soda poto ozo bangisa batu ote oza ko traumatiser peuple oyo te boye yo binini yo za policier est-ce que za mbila est-ce que mboko eza yo kende ko lobela Congo na lobela Congo na likamunini ato na France ndeko na ngai mwamba Congo to loba yo muto bayina lobela Congo
sala chaîne na yo fongola chaîne na yo olobelaka Congo au Congo to lobby tous les jours tous les jours ozo yebisa ngo bina ngaite so da poto na Congo identité zate yo zo lobela mamba ya poto ozo lobela mamba poto na Congo identité na mboka no identité za raté si ana poto na lobela mamba ya poto parce que to na poto to ba na bino bo salisa ba identité na Kinshasa na République démocratique du Congo mbongo ba pesaka soki 85 millions pour nous ça ba identité tu ba mela yo lingina lobela Congo na munoko nini olingi to lobela Congo na munoko nini fongola chaîne na yo ndeko na ngai fongola chaîne na yo olobela mamba Congo biso to lemba changement ezate na olobela mamba oyo ya bato bavandi na poto surtout ba na kati ya France et sika soda ya poto avandaka donc ba loi ezo changer bandeko na ngai bosala keba soki bakangi yo na ba lieu public o me la cigarette eza puni 135 €. Aux en amende, il y a 135 €. Alors, na ligne doit comprendre bien pour nani na l'émission. Ça l'émission te pour nani parce que ils a puni 135 €. Non, ce n'est pas ça. Le problème là zali na ba sans papier. Bato bazani mikanda o ba mela cigarette na ba lieu public, na ba jardin public, na ba métro, na ba station à métro, na ba station à gare, na ba station à tramway, na ba station na ba arrêt de bus, na ba marché, na ba jardin public, na ba milieu ba marché partout. O bo mela cigarette na bino soki ozana mukanda te kwenda. Soki ozana mukanda te bakangi yo ozo mela cigarette na lieu public. Et loko liboso ba otuna yo identité. Et loko pendanga soda ya poto na yeko telemela on eko sala émission yango wana. Eza mususu te, e apona ko bangisa yo te, e apona ko traumatiser peuple te, e apona ko traumatiser communauté te, na yebiki na communauté oyo batama boma baza ebele. Batu ya maboma baza ebele. De Chaudenard TV alobaki yango, Radio Lokole, Papa Fiston Pelende alobaka yango tous les jours. Mon ami José Yungu, l'homme simple, tolobaka yango tous les jours. Raïssa Pindi, Pindaba Raïssa, Maman Mokonzi, tolobaka yango tous les jours que Bokeba, communauté Oyozana Batama, Boma, Trozana 90 personnes, ba au Tambola, Nanzela, mais au Monakaka, 70, ba au raisonner le Batama Boma, et 20 au Tikali, ba au raisonner Malamu. Alors, 90% na kata communauté Oyo, mitue ça la soubienté. Yango il faut to lobaka. Soda potona lobaka ka, wazana matoya koyoka, ayoki, wazana motema kondima, andimi. Alors, na lingi susu, na répété, na beta sous c'était pour la dernière fois. Loi ezokota ya sika, à partir il y a le 1er juillet 2025, interdiction de fumer dans de lieux publics tels que jardin public, parc public, ludoparc public, abri de bus, donc arrêt de bus, naba gare, naba station à gare, naba station à métro, naba marché, naba lien, pardon, naba lieu public, naba espace vert, partout quand bat bazay belé ceux ba monozo fumer cigarette, ba yo kangayo. Et là, il bosse ba otuna yo eza mukanda. Ya na obeta seti na bato bazangi mikanda, bokeba na ba coin ba nganda ntaba. Ba coin ba nganda ntaba, ba ko telemela yango soki ba moni wino bozo mela cigarette, ba ko ya otuna yo mukanda, ba pesa yo amende ya 135 €. Bandi na oke musika te na banzi yo oza mato ya koyoka. Yo wana mutema kondima. Soda ya poto atoboyi koyoka o nazoloba. Ata oza ko contredire makamna koloba mais nayebi ke olandaka ngai. Merci na bino surtout oyo boko kabola émission oyo boko partager émission oyo. En tout cas, merci encore une fois na maître Nico Jack Bauer, en tout cas na kata Paris nzamba pambola yo et na kota mbote na ngai José Kanga de Paris ba bizebele bosanité nik clete makiese mwana pana mwana ri ngona ebele
En tout cas, vraiment, bandeko na ngai, bo sala tout, bo comprendre que on a le ali vérité. Pasteur Gilles Bodibanza na Caroline du Nord, bambote no yango wana. Na pesi Landu Dibanza San Paolo, en tout cas, na kati ya Canada, bambote na yo, vient nga Milo Milex, les Canadiens, les King, bambote no, ya ngo wana. Na kobagisa mbote na ngai na Yampangi, Papa Dieu, motema ya Mama Lumière, Swamono, na Vendée 85 na Sable d'Olonne, en tout cas, bambote ebele, et na kopesa mbote na ngai na bana nyonso ya Yolo Nord, Yolo Sud, bana ya Dallas, na komini ya Kalamu, bavi na ngai ya tunwa, na terrain ya Kamina, na Yolo Nord, bambote na bino, Mama BN Ngonga officiel, Mama bienvenue, Sœur Nabiso ya Yolo, na kati ya Royaume du Maroc, mbote na yo, et belé. En tout cas, bandeko na kosuka awa, Jerry Lubaki na Mama Louise na Bruxelles, bambote et belé. Vraiment, bandeko, bo sala, attention, bo keba. Soki oza na mukanda te, keba comme la cigarette, koyi kozongisa yo, kwenda na Kinshasa, sans faire attention, sans koyeba. Cigarette ya pamba kaka oyo, soki bakangi yo na lieu public, soki oza na mukanda, 135 €. Soki oza na mukanda te, kwenda. Expulsion baza ko refouler pour na yango. Ministre Asabeti CT, loi ezobanda en vigueur à partir le 1er juillet 2025. Faites très attention. Faites très attention. Antoine Kadima Mouteba, en tout cas, naebi ke oro partager émission oyo partout. Bandeko na ngai bo partager émission oyo partout et comme la bandeko oyo mingi balingaka mingi cigarette. Surtout na robeta c'était cigarette comme la cigarette est un problème té. Mais zana mukanda, so bakangi yo na place publique, ba repeso contravention, amende il y a 135 €. Mais soki ozana mukanda té, na lobi bien soki ozali na mukanda té, bandeko na ngai kwenda et kwendela. Sukiawa, tokomi na prochaine émission, il y a Médard qui tenda na Épineux sur scène, il y a d'Alliance Mbabou na Sévran, il y a José Mbambi qui tenda na Évreux, Anita Molembeke Banita, José Enzo na kati ya New York, Moyaya bambote no, Alvino na kati ya Bundes, bambote bisika po zali. Donc, comme la prochaine émission, il y a Guibert Dibanza, les monuments à Caroline du Nord, Motema ya Mama Geneviève Dibanza Gou. Peuple yo, Mawato. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.